Ah oui, balobi idéologie za kaka moko. Na chaîne kaka moko, #1 Congo Suisse Télévision. En tout cas, ba maman poto, ba bébé poto, nde na benga bino, ba papa poto, ba chéri poto, na bino fort, bino de bosala absoluto zala. Congo Suisse Télévision. Suivez-moi, je suis votre humble servante, Mariana Tabou, la petite sainte. Congo Suisse Télévision. Abonnez-vous massivement, vos côtés belé et belé. L'émission est bien chronique des stars avec Mariana Tabou. Voilà, elle a bien fort. Bisous. Mbote na biso banso bandeko balandi ya Congo Suisse Télévision ngai Mariana Tabou nazaki na sengo mingi ya kolakisa bino pe ya kolobela na émission na bino elengi ya Congo. Lelo toza na kati ya Changu tokiti na mabele ya Changu bana poto nyonso bazotala biso tokiti na mabele ya Changu po tolobela travaux ya chef de l'État. Mais avant na kota na vif ya sujet na biso na pesi na mbote na mo boss John Simau o na bengaka bébé ya poto na pesi mbote na les grands superviseurs Papi le Congo na pesi mbote na sima ya caméra Dieu na moni les grands réalisateurs na pesi bambote mingi na pesi pe bambote mingi na Daniel Akani les grands réalisateurs yana benga kaye bébé ya mundele. Voilà tokota na vif ya sujet na biso lelo tokotuna bana ya Changu bana mabela ya Changu to tuna bango par rapport à 100 jours ya chef de l'État. Poto moni azo sala musala chef de l'État lobi ete akosala pont de Changu tiki tambo et kende direct pour être ba embouteillage ou ezalaka na nzela pona bato bakendaka misala na ville bazwa esusu ba problème te. Alors tokotambola na micro baladeur na biso poto tuna bandeko na biso oyo baza na mabele ya Changu botikala kaka toujours scotché. Abonnez-vous massivement na Congo Suisse Télévision poto lobela masolo ya Congo na émission na bino elengi ya Congo. Tozotambola kaka na micro baladeur na biso kaka ndenge tolobaki to tuna bana mboka babetela biso nanu masolo po toza mabela ya Changu babetela biso masolo po ete tomoni musala ezo sala ma 100 jours ya chef de l'État ezo sala ma bonjour ndeko. Bonjour maman. Papa kombo na onani? Kombo na nga papa Belon. Papa Belon. Toye awa lelo na mabele ya Changu pona kotuna bino par rapport ya travaux ya chef de l'État o ezo salama. Toye bananu pe sengo nini bozana ngo po ete chef de l'État bien ezo sala travaux oyo pona ko permettre bino bat bokenda musala na ville ba embouteillage tout ça. Pesa biso na no avis na yo par rapport ya travaux. Merci pour la question maman journaliste. Et c'est on a un thème mais pas c'est les sous. Et ça bien ba sala nzela. Ba ko aider biso pour l'embouteillage. Ni tourer les kamalamu ba évacuer ba comment ba kawe kama ils ont solution les gars mais pas ces arani ba ngoti so ba yeba wela kaka nzela papa kabila yake wa nzela yepa ye nzela siko ba mama ba kipe ngote ma journaliste siko yo posa na yo eza batika nzela ba kipe mabumu na bino mais nandenga ma kipe ngona ndenge nini est-ce que le gouvernement bande otika bino ba sac ya loso toi kipe ndenge nini. Merci maman journaliste le malam banzela ozo sala mbongo ko banzela wana ko sunga teke ba kitse kola fufu ba bongisa ba classe bana kaka banzela mais banzela wana peso permettre bino ba ebosala na ville pona ba embouteillage poto moni bandeko na biso mingi ba congolais ba misala na bango ekufi po ete ba embouteillage leke belé o mona teke nzela ko sunga bino. En tout cas maman tuna mituna malam mais ozala problème te bango peteli kamozanini banzela sika fu basala na kati kuna bandibesi pas ezali avant basala nzela fu basala nzela na kati kuna ede bato bazaki na ville baleka kuna na kati bongo awa pe le basala awa bato bazo espace bien bon le basali ba bongo to babebisi embouteillage comme suma kasi mi yibi ko yibi téléphone ba tonga pourquoi ba mi ba sepeli biso to pera daka ba bumunzala est-ce que malam bonte conseil na onini ya suka ko pesa na balandi o bazolanda biso na Congo Suisse. Conseil ngeza boye donc conseil premièrement monsieur le président en tout cas, tu félicité pour me saluer malam et des bisous, mais pas ces arabes qui embouteillent j'en ai sous ma casse. Il y a faut pas ça la moitié là 22h, 23h ti 4h pas c'est embouteillage. Et puis il y a mis balé, baya kana banzela continue ka banzela boya, ba tout ti de là monta toujours comme un noso combe, so qui descend. Toza suka nzala kaka banzela to leka banzela
En tout cas, na lapi nga boye na Congo na ya sud. Voilà, eza avis ande kona biso lobi pona ye a sepelite basala nzela po embouteillage ko makasi pona ye lobi nde libumu likamna libumu po tata soki basali nzela ngo bokotambola ngo ndenge ni soki nzaleza. Alors tozo continuer kaka na cameraman na biso na bité soki réalisateur akoye ko poussa na penda mu poto zo ande kona biso a pembeni na biso a pesa biso pe avis na ye par rapport ya likambu ya nzela. Lelo tokiti na mabele ya changu poto tuna nanu bino bandeko ya changu po te tomoni chef de l'état kanisi bino musala travaux e bandine na changu tomoni ba osala bino pont de changu tiki tambo pona yo sepeli na likambo ngo pesana na vino bandeko ba otala biso bayeba ngai na sepeli te po bango baloba ke vie sociale okana ba prince vie sociale ezalaka il faut nanu ko raisonner na mabuma bato. Parce que vie sociale on a ba prince pour la nini ba chinois ta bazaki pour ni baba sala prince o teta ba chinois bazalaki ba sala ka ba chinois na ba sala ka ba o ba pour ngo to comprendre e que lo la o to sukaka awa to éviter donc pona yo lingi de vie sociale ba bongisa ba tika pont to e ba président o azali liboso Rais Kabanga bongisa de ba maramutu parce que comme o ba vie sociale o ba pont o ba nini donc toko raté taka ba mouteillage aboye tozo kokate donc mokila on to baté kongo ekufi o to esa bomoyi ote ba yebisinga peke bino ana changu bosala mo banganda na bino taba poete bandeko ba uta poto pe baliaka mo musuni antaba mais apparemment mouteillage o ezo permettre subino bote ka malamu te mais siko muto a uti poto avane na flat na biso na Carolina a so mona bilo raboye et c'est enfin na lisusu ba pousser biso na to message na pousser comme muta uti poto et c'est un message na pousser na pour la nuit qu'on dit mais loko ko na niveau ne te mondi mara pour na so na mokili et ça la rata pour l'honneur to ko kufa to tika makamo nyoso mona o bandi ma loko ko mona ke ba peuple ba lia to ça la kimia ba famille za kimia et ça la raboeta. Est-ce que vous finissez boto ke nango boy? Merci beaucoup. Bon Monica ande bande kona biso mabela changu bazo continuer ko ba babi pona bango ba sepeli te en tout cas ndenge bazo sala nzela. Toza pena maman na biso awa. Bonjour maman. Bonjour maman nanga. Maman kombo na onani? Maman Bea. OK, maman Bea. Maman tokiti awa lelo mabela bino ya changu poto lobela nanu makambu oyo chef de l'état zo sala to moni eza initiative malamu po eta lobe zo sala pont de changu tiki tambo po permettre ba maman na biso pe ba bakendaka misala embouteillage ezala te par rapport ya musala ya chef de l'état oyo azo sala yo sepeli nango pesa na vie na yo. Bon merci mingi pour la parole na sepeli nango eza nango initiative va bien mais lo mo zo pesa ngaka pasi pour bouleverser misala na biso pepe tozo ke vitale tinga lelo na ki preta ke musala na nga forcément na ke musala ezate mais basala pe mwa noki ba bongisa basuka na katikati te ndenge babandaki basuka mpe na ntan moko ya bien mpo tokendaka misala mama yo bimo okende musala ezate me nga namoni circulation mituka ezali okoke musala te mpona embouteillage nakolongwa awa boye na 8h nakoma musala na 11h kaka mpo nasigné me nasala musala te ezalaka te mais sikoyo mpo oyo bazosalela bino mpo avant mpe basala nzela tomonaki mpe embouteillage ezalaki mingi na changu embouteillage ezalaki makasi mais baosala mpe mpoka mpona kofacilité baembouteillage esila eza nango bien mpona kofacilité nzela tokende nango mende ezowumela tala kaka neto bandaki wato silisa yango poto banda kokende malamu eza bien atuka mwana mokonza nzambe pardon mokonza mboka topesi ye bravo aosala bien nzambe apambola ye mende sikoyo bato bazosala basala mpe mwa noki mpona mosala esila tozala bien koleka kuto tozalaka na ntango awa embouteillage surtout pour la place toza na debonome embouteillage ezalaki mais ntango kaka tomoni bandosala mosala eza bien nzambe apambola mais basalaka basukisa ngo na nzela te poso basukisa ngo na nzela eza so mabe makasi heureusement toza na elanga esoki na mbula mais mobulu. Voilà, merci beaucoup maman. Maman lobi chef de l'état en tout cas ko umela te pour la initiative oyo zui ya musala. Tozo continuer pe na micro balade on a biso toza pe na papa na biso pembeni yepe alo ba po etaza pe mwana mboka mwana mabela changu. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo na onani? Kombo na papa parisien. Papa parisien. Papa parisien to kiti na mabele ya changu poto yeba to tu na pe bana changu par rapport à musala oyo chef de l'état zo sala yo sepeli nango. En tout cas, bravo makasi pour papa Félix. Na sepeli makasi na musala azali ko sala po awa na debonome chaque jour
embouteillage à la makasi chaque jour embouteillage à la makasi yango a prévenir le but pour na diminuer l'embouteillage faut to cha ba saute moton pour faciliter l'embouteillage les malamu marqué ba congolais tolinga oloba mingi mais ce qui misale sili nde ba koyeba oui ya solo président a une raison na ye. Voilà, donc yo sepeli nango ndenge chef de l'état azo sala ba saute moto tikitambo. Merci beaucoup papa toza pena ndeko na biso ye pas à recevoir. Bango neto na bango posa po baloba par rapport à musala chef de l'état. Yebisa biso yo sepeli nde chef de l'état azo sala musala. Papa, nga sepeli te fallait tika na boye to za na boye pour 18 ans na o azalaki. Donc tika biso to continuer ka boye pour ba embouteillage ya ngote. Et bon marché fort. Embouteillage ya ngote donc conseil ni no pesa na chef de l'état. Chef conseil na pesa na père to ba na social. Et loko to le lande social. Voilà kaka ndenge zomona bandeko na biso changu bazolela social ne eza mukie libumu likambo libumu bango balingi kaka makambo kolia baboyi na bango babongisa presse baboyi na bango basala musala. Voilà tozo continuer kaka na micro baladeur na biso to tuna pe kaka bandeko na biso ya changu lelo baza ya kosilika mingi po ete balobi embouteillage komi makasi bazokende musala retard likola musala chef de l'état. Voilà tozo apende ko na biso mpanzi. Bonjour papa. Bonjour maman. Ok papa komodo nani? Komona nga Papa Mbuta. Papa Mbuta. Toza na mabele ya changu tozo lobela kaka na sujet ya chef de l'état yo moni yango ndenge ni. Bon na sepeli makasi kitoko parce que embouteillage eleki trop chef baba chef sonzela likolo soki sili embouteillage kozala susu te to sepeli makasi parce que to moni pena misala ngo salama. Voilà yo sepeli nango makasi mais to mona bandeko na bino muso ya changu balobi yo biso kaka problème a libumu tozo lia te fi social ezate conseil ni no pesa na chef de l'état pona yango. Conseil to pesa chef de l'état a occuper peuple a rolia a kosepela ezala sengo makasi pe avant la libela siama. Voilà donc kaka ndenge tolobaka ete na société eza na bato balingaka mokonzi eza pe na bao balingaka te ndenge bo constater bana Congo bana changu basepeli na président Félix Tshisekedi mais ba mususu pe bazoloba akipe pe na nous vie sociale donc tozo continuer kaka na micro baladeur na biso botikala toujours scotché branché na Congo Suisse télévision tozo continuer pour tout tunda bana mboka ba pesa biso ya vie par rapport ya travaux ya chef de l'état. Congo Suisse lelo to kiti na mabele ya changu poto tuna bana changu nanu poto mona awa chef de l'état azosala musala ba travaux na yo ezosala mamalamu to tuna pe papa na biso avina. Bonjour papa. Oui bonjour maman. Papa kombo nani? Comment ngai papa Jules. Papa Jules. Tomoni chef de l'état azosala musala na ye kitoko azosala ba saute moto o eko permettre bino bolongwa banda awa ti kitambo magasin pour embouteillage ezala te pesa biso na nous avis na yo par rapport à ça. Non to sepe nango parce que embouteillage ari makasi kolongwa premier héritier aéroport ezaka nzela moko alors to souffrir fort nde ba ça eloko ça fait aussi bien ça va bien et bien makasi mais to déplorer ça ndé inanete et ça va 3 mois ba 4 à 5 mois. Et ça aura bateau balégalité moi leur amuké une année moi leur amuké 2 ans et à part ça batala va pas ça peine là on va ça ba séparateur ba ça peut moyen on permettre calmer les grands avant to on est là parce que dans minute de kata basuki moyen to vendre les attaques minute que les gawa kuna kanginzela et salité na sima awa sombule beti banien bazo fongola ba toilette na bango tout qu'on se réserve on est mal vu solo mabe qui to alors l'état t'a rappelé biloko yo ba route secondaire ata la pe yango mais que ba sa boulevard munene ata ba route secondaire ko secondaire boulevard ba salito yo to se rappelle le rôle la gouverneur asika Jansiningo Bilakoti aza lokola gimbuta aventurier te ba longola ba salité oyo ce n'est pas kazuka kambongo alena ye mitu ke longola eloko te nous mourons ya so mara mitu kana ye cette fois-ci aux aventurier Félix te biso mo chez yo to buka parler de récupérer. Voilà. Donc bandeko na biso balobi président Félix ata la pe ba route secondaire pour te tomoni bato bateka awa bazolela mingi balobi musala na bango esala masu bien te pour salité leki na mboka. Donc voilà tozo continuer pe kaka na micro baladeur to moni pe maman na biso avandi mpanzi maman na biso ateka na ye ba maquillage na ye kaka ndenge za kala ingangu kala technique. Maman bonjour. Oui bonjour Yaya. Maman a eza chaîne Congo Suisse télévision to tamboli pona retour na bino par rapport à travaux ya chef de l'état. Pesa biso avi na yo tala caméra yebisa bana poto bazolanda biso yo sepeli nango to sepeli nango. Bon pona ngai eza mabete.
wana vraiment ezalaki eloko biso nyonso tobandaki kozela mpo na mboka na biso toza banzela malamu te toza so totambola kovanda na bis ofandi 2 heures du temps mpo nini embouteillage eleki makasi donc initiative oyo bazwi ya kobongisela biso banzela eza malamu sikoyo nde esali mabe mpo na biso bato oteka na babalabala boye nde toteka boye toliaka kaka boye toprofita tokenda bacours du soir kana koteka na biso boye sikoyo tokomi na pasi makasi mpo basoda bazobengana eloko eza susu esala pasi makasi baobuka biso bamesa baobuka biloko na biso baobebisa biloko na biso balingi te toteka sikoyo toza na esika mosusu te oyo tokoki koteka tozwa mwa quelque chose donc wana eza pasi mpo na biso me mama yo lobi ke awa nde baobengana bino eza mabe me nde tomoni boza pembeni ya prince boy soki accident boza na facilité ya problème ekomela bino soki mpe bapolisier wana bazobengana bino bomoni teke baza mpe na ndambo ya raison wana accident ekokoma nango donc accident ekokomaka liwe ekozwa moto nyonso ndenge nzambe apermete ekomaka sikoyo mpo na biso toza mpisa kokende te mpo bawenze eza deja ya kotonda bawenze kuna minene place eza deja illimité place eza te yango omoni biso toteka boye il faut to papa président na biso asunga biso ayokela biso mwa mawa nde babongisa banzela boye eza malamu me ayebisa na basoda na biso na bacapitaine bacolonel gouverneur na ye batika biso ozala ata mwa pembeni boye na bacoin tomeka mpe koteka mpo balingi tata na bacoin boye toteka kutu baotidera kala mingi te batopengela biso mais tozonga il faut mpe mosala oyo basala yango mpe na butu donc na moi boye ezocreye bambouteillage makasi donc trakaseri mpe koti makasi mpo na makambo bazwi biso mpona banza mpona basoda toakimia te baobuka biloko baopanza baotumba wana vraiment eza pasi susi mpona biso ya mokolo na mokolo. Voilà, merci beaucoup. Eza ndeko na biso mwasi congolaise esalinga mpe pasi po etalobi kaka na musala na ye asalaka nde abikaka kaka na musala na ye me bandeko na biso bapolisier balingi trakaseri kosenga bango bambongo kobenga na bango nyonso wana eza mabe me toza mpe na papa na biso pembeni awa ye pa koyi koloba alikam par rapport ya travaux ya chef de l'état. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Papa kombo na onani? Moi Kelvin Matembele. Papa Kelvin, tomoni chef de l'état azosala travaux awa na mabele na biso ya changu ya de bonhomme azosala musala po ete asala basoti moto tiki tambo magasin yebisa pesa biso pe avi nango avi na yo par rapport à ça soko sepeli nango po ete bana poto bana suisse bazolanda biso bayeba pe avi na o papa. Bon, biso todo sepena o azosala eza pona malamu na biso moko tomonaka banzelo ba pays mosusu mais il faut pe comme pas biso mabe ezaki bato aza na bango nde bakomi kobengana bato na nzela topusani ntina nsima mpo toteka kaka me bango bazobengana biso me nsima bato ya bala polisi baza na nsima so bato soki banini awa bazwa kosala ba 200 francs awa donc bazobengana na moi na poko basengi ba 200 me bato bazodébrouiller me bazotyaka mal à l'aise ti sikoyo kimia eza te kimia vraiment eza te mosala eza bien makasi toboyango te me batika pe biso à l'aise to sa musana na biso nezo sengela ko sala merci. Voilà yo lobi batika bino à l'aise mais bozo mona te boza premier ni makadam soki accident problème ko koma parce que ba cause na bon pe na raison. Mais tondimi yango mais to potolunga na prince non to tata na simas. To za na sime puis prince o bati awa pour se releke belé ba ko boire ata ba mai donc ba malade vraiment eza bien te barim il faut ba boire kaka ba mai po biso pe to vanda kimia vraiment nde na lingana senga bino. Voilà, bon pour la tracasserie ya ba policier ta la caméra yebisa ba konzo bazola na biso pour la tracasserie yebisa bango soki ba ko sala quelque chose pour na bino. Bon ba konzo na tema ba benga na biso bango ba senga pe ba mbongo te to zela to débrouiller ti misala e ya na Congo to bando sala ba mo biso na nzela awati wande na singi bango. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup na bana ya poto bana ya Suisse bana ya Congo ba beba poto ba papa poto kande na benga rabino ngai Mariana Tabu nazaki ne sengo mingi ya ko présenter bino émission na bino ya lelo elengi ya Congo poto beta masolo ya Kinshasa to beta pe masolo po lelo to kitaki na de bonhomme précisément na Tchangu to beta non masolo ya travaux ya chef de l'état to tout na pe bana kin ce qui va s'appeler na ngototé mais avant na sili ça tona clôturer mission na nga na pe simbote na mon président John Simao on a benga ka bébé ya poto na pe simbote na mon papa Michel Fataki moi na Toulouse à solo na pe simbote mingi na sima ya caméra na moni dielengo na pe simbote na mon superviseur Papi le Congo na pe simbote mingi na baïnos banganga Mariana Tabu la petite sainte alors to kutani prochainement quand on a chaîne Moko Congo Suisse Télévision abonnez-vous massivement pour na ba news
ya bana kini bino ba bokenda poto kala. Donc tokutani à la prochaine. Bisous.